Merci mingi papa Botamba pona loyembo kitoko oyo sili kotiela biso. Tozali kaka kokoba na kati na bamasolo na biso. Bandeko ba bolingo pe ba diaspora congolaise toyebisi bino ete bokeba na ba information lokuta oyo ekomi kotambola mikolo oyo na ba internet. Bango bazali kokanisa ete ba information na bango ya lokuta nde kosala effet na kati na mboka na biso. Po ete ekoka kosala likambo monene po ete bango baloba ete yango nde bakozwela bokonzi kuna na Congo na balokuta na bango oyo bazali kosala. Kaka ye moko atala kuchakudia autaki kokosa mikolo euti koleka ete Denis Sassou Nguesso ndenge azali wana azali na danger po ete président Paul Kagame na président Joseph Kabila basali likopa po ete baelimine ye physiquement. To basala ye coup d'état. Mais atala kuchakudia ndenge ase apesaki information tozali kozela mokolo oyo ye moko pe kaka koluka a démentir information wana. Ye ndenge azali wana vraiment ezali mawa pe pasi po ete politique oyo azali kosala azali kokanisa ete ba peuple congolais balandaka ye orke ba peuple congolais basi babaya ye kala. Mais ye moko ayebaka te po ete politiki ya Congo lelo biso ba peuple tolingi ete politiki yango ezala na ndenge ya kimona meso na ndenge ete toza komona yango epai ya Joseph Kabila le rais maloba moke misala ezali komonana po ete na 32 ans bandeko ba discours oyo toyoka ba promesse oyo tozwa totikala komona ata eloko te. Mais lelo Joseph Kabila eli biso politiki ya kimona meso musale esalami maloba ye na nsima pe aeli biso politiki ya kolobaloba mingi te oyo ndenge balobaka ete kalme eleki tu ndeko monisa misala na yo to ba evre na yo liboso ya ba peuple po ete bandima yo yango ete eloko Joseph Kabila azali kosala na kati na Congo. Yango tozali koyebisa bino bato botondi ya na poto bozali koloba ete bozali kobunda po na Congo. Bozali kobunda po na Congo na nini? Parce que makambo yo nyonso to ba peuple bopimelaka bango pendant 32 ans. Lelo ba peuple bazwi occasion ya komona yango. Bandeko na tangu ya deuxième république yo nani bamona yo na telefone ya maboko zali ko balade nango na nzela me bakofieta yo pe balobi ete ozali koluka ete po kotisa banguna na mboka ezali bamakambo toyebisa bino boyebi yango malamu. Lelo Joseph Kabila pesi priorité meme na nzela ya presse meme na nzela ya expression ya ba peuple liberté totale. Bandeko bino bokanisi na tangu ya deuxième république eke moto moko akufi baloba nini oh bakangi ou bien ba suspendre général Baramoto po ete général Baramoto koleka na bar po basambisa ye bomonaka yango. Oh ata ba suspendre général Njimbi po général Njimbi akoleka na bar po asamba boyokaka yango. Mais lelo bozali komona epai ya Joseph Kabila transparence ata lelo ba congolais mosusu balingi kondima te mitu makasi ndenge balobaka ete ba Saint Thomas. Mais tozali komona procès ya Chebeya bozali komona ndenge ba autorité ya mboka bazali koleka devant la barre pona kosamba wana nyonso pona kolakisa ete démocratie ekoti na kati na mboka pe makambo ya solo ezali komonana ata bolingi kondima te. Mais réalité oyo bato bazali komona na miso nde toko témoigner yangala tozali koloba na ba peuple congolais Joseph Kabila azali président oyo yende penza moto tomoni ete il faut a continuer mandat na ye oyo ete toboyi toya kozwa lisusu moto moko oyo après sima tokomi koloba ete soki toyebaki lelo bakomi koloba ete Joseph Kabila azali mwana ya mboka te Joseph Kabila mopaya. Mais Joseph Kabila mwana ya mboka te Joseph Kabila mopaya. Mais il faut que mituna ndenge nini Joseph Kabila bozali kobenga mopaya ye alingi mboka Congo koleka
boye bandeko. Botala ba evro azali ko sala pona mboka Congo. Et bongo bino bato bozali ko ganga lelo biso bana ya mboka boza ko koma pe biso bana ba congolais 100%. Qui 100% na bino yango 32 ans. Donc koloba ete bozalaki kaka na pona ko yiba mbongo ya leta pe ko tika mboka na kati na kao. Botikela garbiso ba histoire wana bozali ko mema o bana mboka 100% po ete na minute oyo Joseph Kabila nde azali mwana ya mboka ya solo azali na souci ya Congo po ete bino na ndenge botikaka mboka bandeko bino kutu bozali bato moko ko bofungola ngata bambanga te ndenge bozali koloba ko bofungola ngata bambanga te yanga na tolobaka ete bakonzi mingi ndenge bazali wana bazali na bakonzi mosusu oyo peuple alimbisa bango mena bakonzi mosusu oyo bazali ete tango bazali kokita kaka na Kinshasa bana ya nchangu soki bazwi bango basambwe yango na tozali koyebisa bino ete tango oyo ezali lisusu tango ya komanipule peuple congolais te po ete tosi tofungwami. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Vraiment ezali esengo mingi na ndenge tozali komona ete tango tozali kozwa ba information na biso pe tozali kopesa yango ezali ba information oyo ndenge balobaka ete tango ezali kokende ezonga kapamba te il faut ezonga na ndenge ete peuple a sepela peuple a réagir na ndenge ya malamu po ete ba information na biso topesaka ata tango ezali koya bato balobi ete bolanda bato wana te mais tango tozalaka na conviction te makambo tolobi ezali ya solo suka vérité na biso nde ebimaka liboso ya ba peuple pe ba peuple balobaka ete ya solo bato ya radio Zumel 1000 bazali na raison. Bandeko babolingo boutaki komona lobi atala kuchakudia apes tieli bato information moko y compris na page na bango basali ya sika Time Congo oyo bapesi ba information moko pona koloba ete attentat manqué ya garde du corps ya Joseph Kabila abiki na attentat moko lingaki kosala makaka bango nde mutu bapesaki information wana. Alors tango biso totombolaki mongongo tolobi ete ezali makambo ya lokuta banini totalisi bosolo atala kuchakudi atali de gauche à droite alobi soki nasali boete bomoto na ngai koya kokweya na mai kaka ye moko aye kobongola maloba yango alobi ete non ezali bakonzi ya Congo nde ezalaki je na bango basalaki bongo nde bakosaki balobi ete Joseph omoni ezali mawa mingi yango na tolobi ete ba information oyo bino bozali kopesa bozali kokanisa ete na temps oyo nde pona bozwa bokonzi na Congo il faut bo utiliser ba mensonge. Mais tu as dit bino mensonge et les kate, ce qui mensonge et les qui et be bisi nyonso. Lelo oyo bato mosusu bakomi koloba ete bozela kalate toko pesa bango bakiri ya ngwanda misine soko bazui bakiri ya ngwanda misine nde bakomona. Mais bakiri ya ngwanda misine bino bozali koloba. Ezali kaka ba poison ndenge ngwanda zali ko salela bino bazali ko benga mudiadia. Yango nde o ba poison na bazali ko melisa bino ba changer yango kaka kombo ba pesi yango kombo ngwanda misine bino pe bozali ko sepela ba pesa biso ngwanda misine yango na tozali ko loba mais zali mawa mingi pona bino bandeko ba peuple congolais to lobaka yango ete oyo bino bokosaka pendant 32 ans bazali lisusu batu oyo ya kokosa te papa mama mwana tozali ko yebisa bino boye baka yango ete politique oyo ezali na Congo lelo oyo bakonzi ya Congo bazali kosala ezali politique moko oyo e convaincre ba congolais ebele même kuna na Congo pe ezali politique moko oyo ezali kosala ete mboka na biso ezali kokende liboso bandeko bino bosibo monaka na tango ya deuxième république un orphelin a perdre ndako na ye na banda babwaki libanda après bon mona ete batu ya deuxième république ba ye ba salili ba démarche pour ete ya récupérer le pangu na ye. Bon, peut sa réponse. Bino bosi bo mona. Na tangu ya deuxième république. Bandeko. Eke. Mutu. Azana problème na autorité ya mboka. Eke bazui problème wana na niveau ya justice. Ba kwesi autorité ba pesi. Mokonzi ya mboka ba pesi nani
mutu bakwesi autorité ya mboka pe bapesi mutu pamba raison na ntango ya deuxième république bomonaka yango bandeko lelo oyo tozali komona ete makambo nini oyo bakonzi ya Congo bazali kosala na ntango ya deuxième république tomoni ndenge bato mingi baperdre babien na bango kaka epai ya baautorité bakonzi ya mboka babotola bango bamisusu bamapangu bamisusu bakompani babotola bango nani yango azwaka privilège mpona koloba ete bato wana bazali bapeple tolobela bango mpo ete bazongisela bango babiloko na bango babien na bango mais lelo oyo bozali komona bandeko nani yango ayebi teke Mobutu oyo abomi mboka Mobutu asali makambo mabe na mboka nani yango ayebi te makambo ndenge tomoni na mboka na biso mais lelo oyo mpona kolakisa ete Joseph Kabila azali président moko azali juste pe honnête bomoni ndenge bazwi kini mazière bazongisi yango na famille Mobutu mais en réalité soki ezalaki bato ya deuxième république biloko wana elingaki ezonga te epai ya bakolo na yango po tomona meme famille Kasavubu biloko nyonso Kasavubu atika oyo leta azalaka na yango batikala ta kopesa yango na famille Kasavubu te ezala ta bana ya Lumumba babénéficie na babiloko oyo papa na bango atikaka te na ntango à l'époque ya Congo oyo ntango bato ya ex-Zaïre baye bautilize bakomisi yango biloko ya l'état privé pe bakomi kosalela yango alors que bana ba héros bato oyo baservaka mboka batikali batu pamba banyokwami yango na tozali koyebisa bino ete bandeko babolingo bato oyo lelo bazali koganga oh non biso tozali kosala bongo epo torécupere mboka bokorécupere mboka oui bozali koloba bokorécupere mboka na base ya nini